Soki bolingi lobby to gagner guerre obiso tozanango, il faut tokende nango na deux actions différentes. Première action, c'est une confrontation entre Congolais et Congolais. Pour banani bazo tchela biso bakal, c'est Bachilombo. Banani bazo tchela biso bakal, Bachibala. Banani bazo tchela biso bakal, ba Olengankoy. Banani bazo tchela biso bakal, ba Mende. Banani bazo tchela biso bakal, ba MLC. Banani bazo tchela biso bakal, ba parti politique ya nzala ya kwa ngana makayabu. Banani bazo tchela biso bakal, ba ex-PPRD ya G7. Bango wana ba yeba koti na diaspora, ba bimi o Moïse Katumbi. Mutu ya PPRD, mutu alobaki je ne trahirai pas Joseph Kabila, mais yene boko misuko landaye. Mais peuple congolais toza ba amnésique ou bien ndengenini. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation di mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Dans votre tranche patriotique préférée, actualité obligée, une émission patriotique animé par votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, LGP Niel, la Thomas Yakola Mukisa. Voilà pourquoi nous avons saisi cette occasion pour essayer d'apporter un plus dans cette guerre que nous nous sommes engagés. Comme nous aimons toujours dire que nous sommes dans la logique de guerre, et dans cette logique, nous ne pouvons pas vraiment abandonner, parce que ça sera vraiment une erreur monumentale. Et nous nous sommes déjà engagés dans cette guerre et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Nous essaierons de faire un effort pour qu'un jour, que nos enfants, nos petits-enfants puissent au moins être fiers de tout ce que nous avons fait dans nos vies. Voilà pourquoi, comme vous le savez bien, nous aimons faire notre émission toujours dans notre langue que nous aimons tant, la langue lingala. À la régie technique, nous sommes vraiment aujourd'hui bénis par Digital Patrick Momo, qui est vraiment à la régie technique de notre émission de ce soir. Et à la présentation de cette émission, votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, LGP Niel, Thomas Yakola Mukisa. Sans plus tarder, nous voici. Serrez vos ceintures, parce que nous allons décoller dans Actualité obligée de ce mercredi 25 avril 2018. Bandeko nyonso oyo bazakulanda bisonatango oyo topesi bino mbote bisika oyo bozwami lelo ezali mokolo na misato oyo topusani lisusu ya tuku mibale na mitano sanza ya minei na mobu koto mibale na zomi na libwa na mwambe oyo esangisi biso lisusu po tokoka kosolola oyo ezali masolo ya mboka na biso. Lelo toye vraiment koloba makambo oyo eza kosalama pe oyo lekaki, parce que émission na biso komona yango actualité obligée. Et loko nyonso oyo eleki na actualité ya mboka na biso biso tokoki kotika yango te. Tokoya kopesa oya biso sans de cloche boyebi ezalaka toujours différent. C'est ça notre particularité. Yango ne pesa la biso esengo, parce que tozali bato oyo toyaka na caché ya mutute to fandisaka oya biso caché ya actualité obligée. Ndenge toyaka toujours toyaka na mama ya likambo biso toyaka te ke non to bandaka ka kote ya koloba biloba loba toyaka toujours na thème auto chilelo ezali par rapport ya journée oyo elekaki lobi. Journée à lobby ezalaki journée moko vraiment capitale na histoire ya mboka na biso Congo. Lobby vraiment temps et permetaki te normalement il fallait tout ça la émission lobby le 24 avril. Le 24 avril ezali date moko ya monene na mboka na biso Congo, parce que lelo oyo est comptabilisé 28 ans. Outa le 24 avril 1990 ou 90 pour naba oyo bazalaka na France na ba colonie française, ne Mobutu oyo ngana bengaka ye a prononcé qui discours pour la toute première fois
na histoire ya mboka na biso biso to bengaka yango Mobutu plaira. Neti le verset le plus court ya Bible ezali Jésus plaira. Alors na évangile wana ya Mobutu ayaki nango alobi Mobutu plaira, comprenez mon émotion. Oyo elekaka na sele na le 24 avril 1990 oyo Mobutu aprenaki congé na imper parti état alobaki na bango bampona bakambi na bango mosusu oyo bakokamba bango ya tikali kaka mokonzi ya mboka. Alors depuis 1990 nde bomonaki discours wana ya multipartisme salami na mboka na biso bato balati cravate. Et ce qu'on remarqué, Zaïro Congolais mingi, kokanga cravate ezalaka mwa mobulu, parce que biso tozalaki batu oyo tozalaki na bilamba na biso to bandaki ko benga abakos na be sharp, ezalaki makambo ya cravate te, mais ezalaki teni moko kitoko. Tokoki koloba te ke biloko nyonso ya Mobutu ezalaki mabe, biloko nyonso ya Mobutu ezalaki mabe te, biloko nyonso ya Mobutu ezalaki oyo ya malamu ezalaki, oyo pe ya mabe ezali yango ya malamu esengeli na biso tozwa depuis un certain temps vraiment na sepelaka mingi te kolata costume kolata cravate nalingaka mingi nalata pena abakos nalata bilamba oyo ya biso oyo ezalaki ko identifier peuple zaïrois à l'époque oyo tozalaki na dignité. Peuple zaïrois azalaki peuple ya lokumu, peuple zaïrois azalaki peuple oyo babandaki kotosa ye na mokili mobimba. Mais lelo oyo peuple congolais akoma peuple ya soni, peuple oyo bazali ko violer, peuple oyo mosala na bango ekoma kaka. Donc biloko nyonso ya mabe se na mboka na biso Congo. Yango bandeko nyonso o bazolanda biso toye na thème na biso ya lelo. Thème na biso ya lelo ezali Félix Tshilombo a fait le plein avec la participation de la majorité des Kabila et après ça a changé quoi du quotidien des Kinois. Ezali moi motuna par rapport ya oyo eleka kilobi. Le plein à qui ne reste toujours un non-événement. Yangonde biso togolobela lelo na pokwa ya lelo po lelo lobi tomoni ba réseaux sociaux indaki plein asali plein ba photo babamba bazolo bate bazotinda kaka ba photo. Mais il faut ozala mutu oyo obotamana nu te po okoka kolenga plein na mboka na biso Congo ba plein salame belé ba plein et salama ya ndenge na ndenge. Mobutu atika biso asala ba plein mais ye au moins azwa pouvoir. Mais Tshisekedi asala ba plein le traître national Etienne Tshisekedi wa Mulumba asala ba plein ya kosakana te mais plein sans pouvoir. Jean-Pierre Bemba Gombo président MLC asala ba plein ya kosakana te sans pouvoir. Azalaki même na armée na ye mais ti lelo ye wana bakanga ye aza na denar na Hollande na laye afandi aza kolia vungule kuna na tribunal ya CPI cour pénal international oyo biso tobengaka cour politique international oyo basala cour wana uniquement pona kokanga ba africain en général et puis ba congolais en particulier parce que ba congolais mutu baza na top na hit parade ya CPI na ba leader africain oyo bakanga bango tala bandeko na biso mboka na biso niveau ekoma mais asala ba plein ndenge na ndenge tomona ka ba plein na mboka na biso mais akutu likamba kolobela te tolobela ba plein mais ba musicien basala ka ba plein ba politicien basala ka ba plein basali na nzambe basala ka ba plein ya kosakana te. Mais est-ce que plein nde mutu échangea mboka na biso vraiment ezali pas si po lelo tozana mwa ba biteni o tokolobela ko décortiquer mwa muke makambo oyo elekaki lobi na mboka na biso na meeting oyo Tshilombo Félix oyo azali président ya IDPS El Familia Day oyo ya limité oyo azako kamba el wana boyebi ke na parti wana oyo babengi IDPS bazali ko vivre phénomène oyo babengi wengelisation. Donc toza déjà na ba el ebele tozali na IDPS Familia Day el limité oyo Félix azali président azako kamba
tozali na IDPS du peuple oyo ezali ya Mubake ye mutu azali kokamba, tozali na IDPS Kibasa, tozali na IDPS pe ya bango balobi ke véritable IDPS to original IDPS ya ba Bruno Chibala oyo actuellement Loseke Tarsis Loseke azali kokamba yango. Voilà tomoni ba IDPS kabwani batuna batu babendi parti na bango ba cofondateur IDPS diaspora wengelisation na kati ya parti wana lobi ba organisaki meeting. Mais comment batu tozongisa nanu batu mwa muke, parce que il n'y a pas longtemps série ya ba makelele o babandai kochela biso awa o soi-disant boko matela biso na mutu boye na boye soki Kabila dépassé parce que toglongwe na stade oyo ba liboso to banda koloba les paroles s'envolent, les écrits restent. Mes chers fidèles internautes oyo baza kolanda biso na masolo na biso ya lelo na actualité obligée na engunduka na bino ya 3w.bobonkoyamboka.com biso toyaka awa nde kobeta sete na makambo nyonso oyo eza koleka na mboka na biso. Tolandelaka mutu moko na moko po tolembi na ba démagogue, tolembi na ba politique ya mabumu, tolembi na ba médiocre, ba venturier oyo nyonso ba koto na nzela ya politique pona kosala oyo babengi enrichissement illicite, c'est-à-dire kozwa mbongo na pete. Soko lingo nginda na mboka na biso Congo, il faut koma politicien. Politique ekomi apanage ya konginda na mboka na biso Congo, atozalaki na yo moto pamba, atozalaki eloko te, soyebi na yo pe politique te, okomi politique peut-être à cause ya famille, à cause ya papa, à cause ya mutu moko songolo pakala, et politique wana sikoyo mbala moko komona mutu lobi azalaki na ye eloko te, azalaki impiaker, mbala moko tango akoti politiki angindi na kombo ya banani, angindi na mitu ya bakongole. Biloko wana nde biso toza kotelemela yango, totelemelaka yango avec dernière énergie. Awa biso tozwaka injonction ya mutu te, tobangaka pe mutu moko te, awe pa na biso mutu tu oyo babengi mutu oyo tama na nzela ya mwasi, soki azali na problème alekaka na mutalaka tokolobela ye sans zambage, toyaka na dos de la cuillère te, et puis tobangaka mutu te, mutu po akoki kobangisa biso azali te. Awa tozali vraiment na liberté d'expression dans le vrai sens du mot. Tosalaka ba courbette te, toyaka awa pona koleche batu babote te, pona kokumisa ba leader moko songolo pakala oyo bazal même pas ba leader dans le vrai sens du mot. Toko loba, toko solola, tozali toujours kokoba na masolo na biso. Tomoni ba discours oyo esalamaki lobi, tolandi plein oyo esalami, batu batikali kaka na plein, tobanda nanu na plein, parce que loko wana nde yango mutu efandisi bato ebele, oh non plein, ezalaki plein le moto. Na lingala tobengaka yango le moto. Plein eza français, na lingala tobengaka yango le moto. Ah, le moto ezalaki na niveau kosakana te. Et neti lelo biso tolobaka pe franc ngala, yango moni air moko tobetaka plein, ezali mon français le moto. Bato ebele, umonaki bato ebele, c'est-à-dire tokomi kokanisa ke ba leader. Bazal oza leader so ozosala ba plein. Or na mboka na biso Congo, na ville province net ya Kinshasa, pour la kosala plein zeloko pamba, bakter à théâtre bazo sala plein, ba pasteur kutu bazo sala plein, bato bazo te ya évangile kaka ya Yeshua Masia bazo sala plein. Plein zeloko pamba pour na biso peuple congolais. Tobi mananu na ba mentalité moko médiocre. Ça c'est la médiocrité pure et simple. Comment tokoki lelo oyo ko fula batu kaka pona plein. Tshisekedi asali plein balandi ti ye wana 27 ans ya plein et bembe na ye yango wana ezali abandonné, et puis tozomona ndenge tozali koloba lelo batu baza toujours tolobaka yango ke parti wana ya IDPS ezali parti ya ba traître. Tolobaki yango ke
Tshisekedi azali traître national, batebele bandima yango te, ba fanatique aveuglé, ba telemela biso, ba loba n'importe quoi, ba misusu pe o bazali na cours ya argumentation, ba lekaka toujours, ba koyaka toujours na mafinga, injure facile. Voilà place oyo ngai na sala conclusion pour la kolobake. Ba taliban baza batu oyo bazali batu ya ba argument de force. Mais baza na force d'argumenter. Il y a une nuance. Makambo na lobi, eza na nuance makasi pour comprendre dango. Na lobi ke ba taliban bazali bato bazali na argument de force dans un débat. Argument de force ezali muto azali na force ya argumenter. Azab na argumentation ya kopesa te, alors ya koya bandi ko tia ba biceps, abandi ko finga makambo ya kobeta ya koswana. Voilà ce que nous appelons l'argument de force. Oyo tomonaka yango na ngambo ya bandeko na biso mingi ya IDPS otobengaka bango ba taliban. Bazana philosophie ya parti na bango oyo ba respectaka te, bango balobi parti na bango ezali devise nango ezali la non-violence, mais bango moko bazali na violence numéro 00. Les gens les plus violents peut-être ya mboka na biso ezali bato ya IDPS. Bazana violence moko extrême. Alors nam comprenaka te, mais comment boza ko défendre? Alors namona bango neti ba pharisien. Namona bango, c'est-à-dire vous parlez de autre chose, mais oyobino bozo ça les a différents. C'est-à-dire parti on a bayela kabiso net évangile à ba colon. Au moni ba colon tant bayen évangile on a le bakena te ak évangile à ba colon te. Tant ba colon bayena évangile na mboka na biso, ba colon ba memeli biso eloko moko oyo personnellement na sepela na ngote. Bayeli biso balobi ke non ndenge zaboye bino. Donc, bolanda makambo biso tozo lobela bino. Otoza kote ya bino. Mais makambo biso toza ko sala bino bo sala yango te. Bolanda yango te. Mais dis donc. Mais comment tolanda makambo bino bozo sala te? Parce que makambo bino bozo te ya. Makambo bino bozo te ya peuple. Il faut ebalana na makambo bino boza ko sala. Parce que bino il faut bozala ba modèle. Mais c'est la même chose avec les talibans. Bande konabiso ya taliban ya IDPS. Bazali ba champion toute catégorie. Il y a brutalité, il y a violence, il y a ba acte, il y a vandalisme. Donc naïebité sur philosophie na bino, il y a non violence tolo banine. Alors tomoni bazana bango batu moko o bakosa le cas. Musala na bango ko kosa toujours peuple congolais. Bayaka toujours vraiment ezali mawa boye na boye biso toza kosala au nom du peuple tolitaka pona peuple ba slogan ya ndenge na ndenge le peuple d'abord, mais bango bachande ba mabumu na bango d'abord, ba famille na bango d'abord. Alors lelo oyo batebele oyoka kaka oh non bino boza ba jaloux boza ba yoka argument ya ba faible bato bazangi argument toza ko analyser tout leader. Moutou ami bengi alobi gaza leader, il faut pas ça la analyse sérieux, il faut pas ça la critique. Et critique obiso dozo sala, ça fait partie de la critique historique. Tu y a te pour critiquer bateau. Tokoya avec des arguments solides. Pour na sa peuple que non, voilà da genre ya ba leader obino bozolanda. Tozu par exemple kaka journée à lobby. Félix Tshilombo sali plein. Oui, loana to en vouloir moutouté. Et puis te contester en côté. À sali plein, oui. Après, question à M. Zali. Plein Félix Tshilombo salaki. Nazo na parenthèse moko na fungolaki. Félix Tshilombo il n'y a pas longtemps a comment dit incapable de réunir même 100 personnes. Rabini Sabatu bako kendete. Yemoko no ba groupe na biso organisation zalaki mabe batu batindaki azobi mana moi par terre moko ya batu, donc sans impact. Mais si koyo mbala moko allez à sali ba corps secret na majorité présidentielle pour wana kutu mutako wanga na ngwa zate bazako bimela kaka na traître national Etienne Tshisekedi wa Mulumba
Pour Etienne Tshisekedi wa Mulumba muta comme si biso na ba situation oyo. Le 19 décembre 2016, tolingani tosila nana batuana. Mais allez na embongo comme ça traite pour batu musu ba roboya. Mais malobe zali tolobi yango ke to komi na temps oyo les paroles ne s'envolent plus. Les paroles restent. Tshisekedi yemoko mowe le traître national aloba yango soki ba pesi bino mbongo bozwa bolia. Mais bo voter bangote. Quel drôle de leader politique. Un médiocre. Un leader sans vision, sans message. Est-ce que message que un leader a eu au Sabato? C'est-à-dire un leader corrompu, pour favoriser la corruption. Mais comment peuple peut landa batu ya ndenge wana? Et lobby babandai ko benga ye président élu. Mais comment président élu en Koufi, mais bolingi ba kunda eneti premier ministre, ancien premier ministre. Wow, contradiction. Mais bino moko kaka bobandaki ba cop na bino ya se. Ba messe noire na bino boza kosala. To comme une étape moko na mboka na biso Congo. Oyo nyonso eza kosalama na nkuku. Avant butu etongo etana nyonso ezobima na poisa. Bokoki kosala eloko moko te oyo ekoki koéchappe bato. Yango moni ba messe noire na bino tolobaki ke bazali kosala ba messe noire. Baboyaki kondima. Basala ba messe noire na Ibiza, basala ba messe noire na Venise na Italie, basali na Ibiza na Espagne, basali ba messe noire na Paris, basali ba messe noire na bayeko concrétisation ba messe noire, bomona kojo aloba yango. Aloba yango. E batu oyo babandai kotinda. Toloba ba masolo oyo neti ya ba ili ya mateba ke batu oyo bazoli ya mbongo batu baboya yango. Mais suka nango lelo oyo eza na compatriote na biso moko ya lokumu. Docteur Mpouila azala exclu na IDP jusqu'à ce que lelo ba lesa ye ndikila bota la santé na yaza na Belgique. Docteur Mpouila pona masolo kaka ya Ibiza ba ekarta ye. Albert Moleka azalaki dirkabi ya traître national le défunt Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Motala nende parti naza kofunda bango na peuple peuple bo comprendre bino mutu bolanda biso bino ba fidèle éternel bolanda nanu ba genre ba leader et puis ba parti oyo biso dokoki ko s'adhérer. Parti mubimba na munoko bazalaka na projet de société de kaka non état de droit. État de droit pour votre information n'est pas un projet de société. Mais nino bozango vivre na siècle nini. Bon bota la partie mubimba bango ba vivre kaka na anarchie. Moi si ya président national azako benga na directeur ya cabinet yango bakataka dirkab ya président ya parti. Mais ça ce n'est pas un parti oyo batu bakoki ko s'adhérer en tant que tel. C'est l'anarchie. Botala même ba congrès parti Bubimba balobi baza soki na 40 ans d'existence. Parti yango soki ya 40 ans d'existence, ba sali congrès combien de fois? Congrès autosolo ba congrès digne de ce nom. Basala ka ba congrès en la hâte, ba congrès conflictuel. Premier congrès au basala ba ko rafraîchir mémoire à bébélé parce que biso to yele loko lobelande masolo pena yamboka na biso ndenge zo tambola. To ko rafraîchir masolo ya bande ko na biso ebélé. Basala congrès ya liboso tangu mobulu ekoti IDPS ya liboso e kabwana ezalaki el ya rigini na el ya limité. Boko remarquer que tangu to bengaka IDPS Familia Day et la limité, ce n'est pas en vain. Pour Batouming, non, vous êtes des jaloux. Non, Tozamba jaloux, l'honnêteté oblige. On ne change pas l'histoire. Makamoto Zolo Bezali vérifiable et puis vérifié. Toye arrêté pour la cause la Batou Makam. Belchika Azalaka na El Yarigini. Mutumoko Koyuko Bossa na Yangote.
ba organiser pe congrès na bango kaka ndenge lelo bomonaki El Chibala oyo Tarsis Losembe Loseke azui pouvoir ba organiser ki yepe ba voter à 100%, mais bango balobi non parce que constitution est boy usurpation de pouvoir net yazali premier ministre il y a occupation il y a Kanambe akoki kozala président il y a parti te voilà à céder place na Tarsis Loseke. Bon, bango bakoti na conflit rigini organisé na côté na bango yé mowe traître national et Tshisekedi wa Mulumba abandi côté kabakat ba yé ko sala congrès à la hâte o ba sala ka na 2011 ba sala congrès moko à la hâte na 2011 oyo ba invita ba parterre ya ba invité neti ba Ruberwa tala IDPS eza parti ya ba traître. Bomoni muto baza kobenga Valentin Mubake. Valentin Mubake azalaki jusqu'à la preuve du contraire. Ti po batouana ba trahir mukonzi na bango te. Ils ont vécu dans la loyauté auprès de leur chef. Liwa mute kaboli bango. Valentin Mubake azalaki conseiller politique il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba. M. Kabila a eu, j'allais dire, aussi de son côté le courage de me dire que ses relations avec l'UDPS ne dataient pas de ce jour-là qu'on se voyait. Ah bon? Ah oui, il m'a dit que nous nous rencontrons dans des capitales européennes, mais je n'ai jamais voulu médiatiser ces rencontres à la demande des intéressés eux-mêmes de l'UDPS. Et ah oui, ça je vous l'ai dit. Et il me précisera qu'il n'y a pas longtemps que Chilombo était ici, même s'il nie aujourd'hui qu'il me rencontre. Il était ici pour la dernière fois avec le conseiller spécial de M. Sassou Nguesso, M. Abbas. Moi, Kabila, je pensais que c'était pour régler définitivement les questions des obsèques de son père, mais il vient d'entrée de jeu, il me demande pourquoi j'hésite à le nommer Premier ministre, si c'est sa tête qui me faisait pas mal, qui me faisait mal. Alors moi, Kabila, j'ai arrêté cette conversation immorale. Parce que moi, Kabila, même moi, à la mort de Mouzé, j'ai attendu d'abord son enterrement avant de prêter serment. Nous sommes le 19 décembre 2016. Kabila a fait un mandat. M. Tshisekedi fait un discours qui nous a laissé, moi personnellement, un goût amer. Il nous demande de ne pas descendre dans la rue, il nous demande de rester calme. Ce jour-là, si Tshisekedi nous avait laissé agir, je crois qu'on ne parlerait plus de Kabila aujourd'hui. Et les révélations de Michik que tout le monde commence à oublier redeviennent à la surface et ont leur pesant d'or en la matière. Il a dit que Tshisekedi est parti, il ne reviendra plus. Eh bien, c'est ça, il avait confirmé, ce n'était pas un lapsus lingue, il a confirmé ce qu'il disait, il a même dit, je vous prends à témoin et je vous lance un défi. Il avait dit ça. Donc il était certain de ce qu'il disait. Il avait la certitude de ses propos. Il a été tué par qui? À qui profite le crime? C'est la première question que le commissaire de police qui enquête sur un cadavre pose. Pour savoir, l'auteur de ce crime-là doit avoir eu un intérêt direct avec cette mort-là. En 2011, Tshisekedi a gagné les élections, vous connaissez la suite. Tshisekedi n'a pas exercé le pouvoir dans ce pays. Donc les élections ne sont pas une fin en soi dans la situation politique de ce pays. Et je voudrais que ceux qui nous suivent soient conscients de cela. Détrompez-vous. Les élections ne sont pas la solution aux problèmes que nous avons. La solution, c'est quoi? Et c'est pour cela qu'on veut nous amener à des élections vaille que vaille. Nous ne savons pas qui est Congolais, qui ne l'est pas dans ce pays. Vous venez de n'importe où vous arrivez, vous devenez Congolais, vous faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas un pays par rapport à un pouvoir qui n'existe plus. Aucune institution n'est légitime dans ce pays. Atindaki na Kigali pendant 2 ans. Afanda na Kigali ba video ezali ezakutu teko makambo ko to koseli bango bozolo ba makambo lukuta awa makambo kosela bato ezate tozolo bande makambo ndenge ezali. Valentin Mubake afanda 2 ans na Kigali epai ya baburo na biso soi-disant. Tshisekedi ye moko akenda koluka pouvoir na Kigali azalaka toujours na connivence avec les Rwandais. Bon, si koyo boyebisa ngai mutu aza buro na bino yango moni moko Jean-Paul Sartre bandai ko aloba dicton moko alobi, ce qui m'énerve c'est que vous obéissez à vos bourreaux. Mais comment bino bokoki ko obéir na bato baza ko nyonga bino?
bato neti biso ba insoumis neti ba biso mokolata moko te na kosala ba courbette ou na kokourbe les chines devant ba rwandais devant ba ougandais devant ba ennemi na biso et devant bato yo bazana ba connivence ba collabo, c'est-à-dire ceux qui collaborent avec nos ennemis. Je ne peux en aucun jour faire des courbettes. Nabotama mobali nakokufa neti mobali akufaka. Jamais de ma vie nakosala ba courbette. Mais bino IDPS bolobi que fille est née de l'opposition. Mais bino moko boza toujours wana na ba Rwandais boza ko embrouiller peuple na distraction. Sikoyo mutu wana tangu batu wana bazalaki Tshisekedi azalaki vivant. Bruno Tshibala oyo lelo oyo a commis Satan. Mais Bruno Tshibala azali fidèle de fidèle. A koti baboloko abetami koleka même beberiko oyo babimi lelo mama madi fachi yoza mais il fallait même otanga oya na Belgique oumela eloko moko te soni. Mais bino siko boza komemela biso ba distraction ba leader oyo bino boza kofula les leaders héréditaires. Ba leader héréditaire, ba leader familial, leader oya za même pas na notion ya leadership na kati na ye. Ayebi eloko moko te tala meeting mutu asali message ezate na fandi na zui discours wana na lobi na sala nanu décryptage ya message ya président national ya IDPS Familia Day elle ya limité Monsieur Tshilombo Félix Antoine natlandi na moni eloko moko te mutu mobimba za même pas sûr parce que un leader tango otelemi liboso warangé déjà foule ne garangaki lobby oye pona kokumisa un autre leader c'est que tu n'es pas sûr de ton leadership et c'est là je dis non. Franchement, Nazana a raison pour déconsidérer ce monsieur de Félix Tshilombo. Parce que IDPS Familia Day, vraiment, bino bosaleli sentiment, bosaleli qui famille nabino, régionalisme, oyo tribalisme, obosali, c'est bien beau, mais parti et kende na kokufa. Bozaro pola. Mais bozo bimaneti bozo gagné. Bozo ya rozinda, mais bozo rocha mbanga comme si bozo eloko or eloko moko bozo na ngwezate. Fachi lelo oya sali connivence na majorité présidentielle parce que eloko wana il faut na bête la yango c'était. Boko sabatu te ko ba arrangement ya pona rapatriement ya Tshisekedi non. Secrétaire général Nabango Bakutanaki na Henri Mova Sakani, oyo azali n'importe qui te, azali ministre avant, azali secrétaire général, il y a PPRD, abina sous-marin, pour le lo oyo bapesa ye ki bokonziwana. Balongola Shadari, bapesi ye Mova Sakani, a continué parce que Mova Sakani bobo sanangote, azalaki ambassadeur, il y a Congo na royaume à Belgique. Or, depuis Tshisekedi, fief na eza na Belgique, ba avancer zebele azali instrument moko oyo pouvoir et bandaka déjà ko utiliser ye pour na ba messe noire ba rencontre ebele. Famille Tshisekedi ezali famille ya ba corrompi. Leki ya Tshisekedi azali député national, bilili ezali ya nani atinda muto azali chef ya maison civile, pasteur Mugalo, akenda kokutana na mama wana, leki ya Tshisekedi, makambo na zolo bezali, vérifiable et puis vérifié. Mama wana ye moko aloba, mlikambo mbongo etambola, akenda inde kokutana na grand frère na ye, bilili ezali, eza makambo alukuta de. So ba leader o baza ba corrompi ngai penda mutu naza na
ADN ya anti-corruption. Comment nakoki ko s'associer na mutu ndenge wana? Parce que ba ADN nange ko kota na conflit. To ça le Zaïrois nyonso za corruptible te. Parce que bato lele ba komaganda aboza ngoloba, po boza libanda non, tout le monde n'est pas corruptible. To fani na moko mutu azolo bazali parvenir te na ba masolo ya presse, na solo ya média na niveau ya diaspora. Mutu oyo akoki koyake non mutu wana ngai depuis na yeba ye na sina korompa ye na eloko moko bo atombola musapi. Tout le monde n'est pas corruptible. Les ana bato bazana ba ADN na kati ya phénotype na ngai na génotype na ngai na donc nazali anti corruption. Nazali corruptible te. Corruption les kagate. Et puis na machakate na ba corruptible. Na machakate na ba kipide bavard. Na machakate na ba démagogue, na ba médiocre, na machakate na ba tuyandenge wana batalokoso. Mais yebi sangai, leki na ye député national, bazwaka na bango bambongo, eutaka na présidence, batindaka mugalo. Tomona dossier moko bima na Belgique awa, mbongo moko bo ekota na IDPS, à peu près soki 400 000. Mama Marthe a devient mbongo wana et pesa mobulu ya kosakana te. Bambongo eza kokota bazokende présidence ya Kanambe baza kotinda mbongo na présidence ya IDPS. Voilà comme on dit tel père tel fils. Voilà pourquoi elle Familia Day va peser de tout son poids. Je comprends maintenant pourquoi elle Familia Day balobaki Chilombo ou et l'autre côté. Et bah sali tout parce que bah yebaki que Chilombo deva ba Mubake à zéro côté, Chilombo deva ba Chibala à zéro côté, Chilombo deva ba Viwana. Oh bah ça qui bah fidèle de fidèle ya Tshisekedi bah bandi ko écarter docteur Puila. Il n'y avait pas un Tshisekediste plus que docteur Puila selon ma connaissance au ngana yebaki. Mais le logo ba kotsa na ba oublié azako souffrir il a na poison ezana nzoto na ye azana Belgique à cause ya IDPS. Mais tala merci ba pesa na mboa IDPS parti ya ba ingrat, parti ya ba irreconnaissant, parti moko tribal, parti moko régionaliste, parti moko donc il y a sectorial. Donc na yebite na qualifié yango ndenge nini. Alors nalobaka yango mboka na biso tokoki kozala na ba parti tribalité, parti familialité. Il faut avoir un parti national parce que Congo est tellement monene. Alors botala niveau oyezali lobby nalandi parmi ba message ya moi muke oyo ba pesa biso bazako décortiquer alobi que non tala accord o salamaki secrétaire à IDPS bakuta ina Arimo Vasakani ba photo ezali boko sabisote ba sali messe noire na bango que non biso to pesa bino poids to tia bino poids neti ba fabriquer bango lisusu parce que gaz c'est silaki nango ba silaki na bango gaz IDPS mukakinoa tout ba timbelaki bango ba silaki déjà gaz batu obo monaki lobi wana ezali batu oyo majorité tchaki likonda nango basali ba front commun basali ba pesi bango la preuve ane que bomonaki général Kasongo azako sécuriser bango eloko moko salamité et puis bolandi même bolanda discours ya Chilombo boko remarquer yango que aza même ko vénérer ko remercier ba bourreau na ye parce que cop de jeu salami. Donc ça veut dire que bazali nanzela malamu va continuer nanzela wana. La côté s'appelle ngonya na police. Et sengeli kobete na bango maboko pe ko encourager bango va continuer na mosala wana. Mosala ya république ezalaka bongo. Nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi
nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka mpo maponomi ekomi pembeni. Mais des fois on va politique. Discours et salama kilobe ezali une façon ya koya kolalisa bino lisusu pongi ya babebe. Wana ezali somnifère. Amemelaki bino kisi moko na psychiatrie eza na kisi moko ya makasi. Je suis du corps médical. Babengaka yango nozina. Nozina eza kisi moko bapesaka bato bana malade ya mitu. Et bokaka ba articulation. Alors kisi wana soki bapesi yo muto za normal. Soko meli yango donc ogo sala 2 jours la mugate. Or eloko o esalamaki lobi soki nalingi na prêter terme médical wana nakoloba ke Chilombo ayaki apesa peuple quinois nozina. À parler tout makambo plein kutu na parlons pas parce que plein et sale loko mokote na mboka na biso. Bato belé basala ba plein et tikala ko sale lo mokote. Basala ki plein lobby quotidien ba quinois échangé et sali nini na mboka na biso. Plein oyo basala ki est-ce que Kanambe alongwe na kibokonzi te Kanambe aza toujours mokonzi na bango aza ko coloniser bango. Aza ko coloniser bango. Au fondateur donc second limite il faut ndimaye aza ko coloniser bango. Yem tazako nommer bango, yem tazako sala nyoso, alingi asali boye, aboyi afandi, akuras boyi ko memebembe, abenge me Chilombo, ba accord mususu bozo signé. Obosani vraiment omoni tang bat baza amnésique. Ba signé ba accord awa na Ibiza, na Venise, ba signé ba accord na Paris, ba yeko sala conclusion nango ya Genval. Mais tala ndenge ba dribbler bino. Est-ce que vous avez pouvoir en primature vous avez bazui kaka non il dépêche ba pesi badibanga ba pesi chibala ti lelo boza toujours na soif papa kufa toujours na poste ya premier ministre souci ya premier ministre moi na pe kaka souci ya premier ministre tel père tel fils. Alors tel père tel fils mutu ya bakuba a vivre toujours na mbongo ya ba contribuable. Tu sais que d'abord toujours pour vivre dans Mbongo, c'est la même chose. Yé Chilombo, aye na elle famille elle y mettait toujours la même stratégie wana, na trace ya traître national. Et tiens, tu sais que du Oazalagi papa na ye, tel père, tel fils. Toujours na trace wana, il y a bakuba koli Mbongo na se corruption par-ci par-là. Kanambe, mais tout n'a pas pu MLC baroye bisayo, ba corps oyo Kanambe respecte accord à mon côté. Tout n'a petit oyo Zanga Mobutu, mon jeune frère, Zanga Mobutu. Tout n'a il est encore vivant. Andi Makit, aboya ki beau frère na ye Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais à quel sala choix na ye, a sali choix na Rwandais oyo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais asuka wapi abandonna kutu poste wana. Est-ce que ma promesse nyonso ba pesa bango ekokisama kende retourna bobila dawa azana nous vivant ayaki na matanga ya papa na yo tango akufaki azalaki wana botuna ye batinda ba kamere batuna bango na Maroc. Bakenda kosa bango eloko moko ezalaki juste elaki kaka mpo baaffaiblir ka Jean-Pierre Bemba ntango bazwi bapwani ale bakomi na bokonzi na bango football. Il n'y a pas longtemps bauti ko dribble bino badribble bino na primature bokozwaka mayele te melokoso mbongo yango na ndimaka philosophie ya Bible elobi l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés, ils ont déjà perdu leur foi sans le savoir.
omoni mbongo ndenge bungisi bino mayele, mbongo esisi bino kibomoto, mbongo esisi bino bolingwa mboka, mbongo echange se bino ba devise ya lukuta bomemela ki biso ke le peuple d'abord. Mais quel peuple oyo bino bobandai ko tout atolo le peuple d'abord. Mais si goye komi mabumu d'abord, la famille d'abord. Est-ce que Congo ezali kaka affaire ya famille ya Tshisekedi? Na ide personne za na batu musuto bakoki kobima. Soko lingi kobima to révoquer. Obimi to longoli. Mutu nyonso oya bima to révoquer. Il faut bo luka e basili na mutu. Ata zali mukokoli kovo mais boko bandango luka. Comment ko kendo luka? Mutu aza kovo kendo luka basili na mutu na ye. IDPS familia dei elle ya limité. Bon bo bandi ko kosa biso bo sali na bino bo ye yoka discours ba yeli biso. Culture bantu awa na lingina simba. Deuxième point ya culture bantu tolongwe nanu na makambo ya plein to simba nanu culture bantu ngai na boya kozala bantu na boya culture ya bantu depuis le 1er février 2017 mukolo traître national Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufa na manifestant mécontentement na ngai contre ces messieurs. Parce que dans la hypocrisie, l'hypocrisie n'est pas ma tasse de thé. Moutouana na tikala ko approuvé était de son vivant. Et tant wa konfi na banda robete la maboko, là le système de système, ou mon système de système, là n'avait sous moutouté na se trahir ndamoko. Or na lingaka ko se trahir ndamoko na vivre ka selon l'apparence, mais à vivre selon la conscience. Je ne vis pas selon les gens. Parce que Bato Belé va vivre selon Batou. Or, si on vivre selon Batou, et zali image oyo Batou bazaro pesayo. Mais zali oyo yo zate. Vivre selon les gens, c'est-à-dire Batou bazana image oyo ba mone la Batou. Ba hypocrite mususu komona zana image ya mwana mbote, mwana malamu, mais or ken tor mutema mabe. Batou mususu baza na courage ya koloba vérité au monaleti mutu mabe mais tango ko approcher c'est un bon monsieur ozana problème na yo a cause de yo sans pour autant afutisa yo soke loko nini soke loko nini makamoto solo babaka eza les gens bato belé babimakawa banambote hypocrisie mais biso to boya nde hypocrisie. Soki na lingi yote na koyebisa oke na lingi te. Soki na sepelaka na parti wana te à cause ya philosophie. Ba na mona programme na bango bazana ngote, projet de société ezate, bazana culture politique te, vision politique ezate na koyebisa bango ouvertement que non, vision politique ezate. Mais soki pe na moni que non, mais loko ozo sala, l'honnêteté oblige za bien, tondimi yango. Asala qui plein, tondimi que Félix Tshisekedi asala qui plein. Oui, Chilombo asali plein. Et sali nini, échanger nini. Kabila alongwe Kinois babongi, quotidien ba Kinois. Tolongwe na baumbu ba ennemi na biso ba de guerre pire. Est-ce que tu récupérer règne à pouvoir na Congo? Ba levier nyonso stratégique ya mboka na biso. Et longwe na maboko ya ennemi na biso et komi na maboko na biso. Et ceux qui sont dans le public, bozo mona te ke bino pona boza bateau boza sans vision. Parce que biso doza bateau doza revivre te que non selon batou ba mona. Non batou ba mona ki ke na sali donc na za grand leader. Non batou oyo ba mayele balandaka foule te. Un bon leader a koki ko tambola selon peuple te. Un bon leader oyo ba bengaka visionnaire. Yenda zana misu vision et outi na misu bino bokozala sima na ngai ngam nazo mona ngam nazo tambisa bino soki na ke na gauche boke na gauche soki na ke mais oya bino on peuple o boye boy donc ozo mona donc un leader sans vision sans idéal sans culture politique message même exaté. Alors toko suka wapi na ki fanatisme oyo ezako zwamboka na biso mutu. Batu nyonso bakomi kaka batu ya maseki. Batu nyonso bakomi kaka batu. Oh non, ah biso tozako tala
omoni Rotala Fachi audi ko réussir à sali plein oui à sali plein Jibe Pianape à sala plein Moïse Mbi à sala plein Sonic Afout à sala plein mon père de la foi l'archevêque Coutino Fernando à sala plein à sali plein dans Makambo église à sali plein à Sauvons le Congo à Yena Poto à Zongi na 2016 plein à plein mais échanger le mon côté dans Mboka na biso. Au moins, il y a un courage entre ces deux mains à lobby en haut que sauvons les Congo. Mais yo, ça li plein. Au lieu de saisir na public, oh, bazala qui lobby, pauvre asseoir message na yo, oye na biso pona, kobete la biso makelele o ezanga mutu na makolo. Chers compatriotes congolais, tozana tamoko oyo, il faut comprendre que mboka na biso e kambami na ba médiocre. Au moment où mon sengo alobaki que les médiocres dégagent. Na Bible baloba ango que prophète a ko prophétiser pe contre yemoko. C'est-à-dire bango nyonso ba médiocre wana nde basala nini ba dégager yango to yaki na philosophie otolobaka philosophie à rupture totale avec l'élite actuelle, toute tendance confondue et sans exception aucune. Il faut table rase et salama. Tala ba leader oyo batu bazolanda. Alobi na biso alobi non omoni na culture bantu ndenge Tshisekedi gouvernement endimi et financé makambo na ye pauvre gouvernement kaka mutu financaka yango d'ailleurs. Avion oya yaki nango na Belgique gouvernement bomonaki bambongo ndenge zo tambola ba dollar asika mama Martha azako panza ba dollar na 4 avion azako panza dollar ezalaki mbongo ya gouvernement bazongi baye awa na mbongo ya gouvernement toujours epesi bango bambongo gouvernement wana efuteli bango avion médical eye na bango awa na poto na Belgique gouvernement efuti ba frais hospitalisation gouvernement ebimisaka ka bambongo bayeli biso ba mascarade o boyete limete boye na boye mesuka nango boye bondima sele bomoni teke bozaka bazobaka. Alors, ma explication, c'est que c'est le manifeste en celle. Mais bon, la batu tang de l'obake, batu oyo ba boma Zaïr. C'est ça, batu seke diwana. Batu ba fala impère. Batu ba fandi sa impère parti état. C'est batu seke di. Lelo oyo mwana na ye moko aye ko témoigner yango. Leader Nabiso Azali ou Azalaki, un des rédacteurs principaux, il y a Manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele, Ezali, projet de société, Monen et Yamotouya, et le MPR, Ezalaka na yango. A témoigner yango, et c'est l'âme na lobby yango. Manifeste Ansele. A témoigner yango que Batouana Moutou Babomani so, histoire va changer yango te. Parce que Batouandenge wana nden tobete la bango maboko. Mais non, depuis Batua Banda Rolanda, parti wana ya IDPS, et même Batougaka na dérive. Et tikala nango ko bunda po na bintérêt ya peuple congolais ou zaïroité. Et bunda kaka po na bintérêt na bango moko, mabumu na bango un point c'est tout. Ye alobi ke na culture bantu soki bozana ebembe basala ka mobulu te trêve ezalate ya on alobaki ezali kisi oyo babengaka nozina ezali kisi moko ya makasi o bapesaka batu ya mitu neti na kin kisi wana bapesa wana batu ya CNPP oyo mitu baza na problème psychique bato ya mitu et disjoncta bato wana nde bapesaka bango po et calmer bango. Or ye aye kopesa bino nozina lobi na culture bantu tozwa culture bantu nde nalobaki ke culture bantu na boya kozala bantu parce que ki bantu eza bozoba natali pena na ba ethnie nyonso soki bo remarquer ba ethnie o ezo souffrir na monde mingi ezali ethnie bantu parce que ki bantu eza bozoba baza ko boma bino ki bantu
mutu akufi ata boyoka na kate ki bantu hypocrisie mais non tobi manan na biloko wana ya lobi ke culture bantu mutu soki akufi basalaka matanga te nazwaye nanu na maloba Félix Tshilombo yo olobi ke yo ozali bantu mais tangu papa na yo Etienne Tshisekedi wa Mulumba de triste mémoire le traître national akufaka un certain le 1er février 2017 ngana mona place yo le latin mais yo lobi ke na culture bantu soki mutu akufi po ngana yebi ke na culture bantu soki mutu akufi basalaka ba déplacement te maboko fanda na se mais yo bilili ezali na culture bantu yo papa na yo akufi yo wana ozwi baavion obandi na yo kotambola oza kosala batourne na yo kosala baselfie kokanga bafoto na mwasi na yo même na culture bantu yango papa bokilo akufi mais il faut bozala na sete mais yo oza kotambola na culture bantu yo moko Félix Tshilombo na culture bantu oyo lingo lalisela bato pongi na produit ya nozina yo moko leli papa na yo te yo lingi banani balelela yo ye po papa zalaka moko na vie yo moko leli papa na yo te mais yo olingi banani balelela yo papa na yo po ngai oyo nazoloba nazali orphelin de père. Mon défunt père, le patriarche Etienne Liendi Lombili Litunge, tango akufaki na observaki silence, na suspenda d'activité nyonso, na lela papa na ngai, na organisa deuil digne de son nom, na rana ye oya zalaki, ba otu oya forma bango neti ba mokolo a pombo. Balobi doyen, il faut biso moko pe to honorer yo. Ba honorer na ndenge bakokai ko honorer. Tei na ele ka ndenge leka. Na zela kiti papa na ngai akufi. Na kokai ko compter te ke mutu moko boye po aya, mais papa na ngai asala remise et reprise na ba belge parce que mon défunt père azalaki ndenge babengaka kalaka, un administratif formé par les Belges. Tant ba Belge bake bangonde basala remise et reprise bazalaki ba administrateur ya liboso oyo batikala kokamba mboka wana parce que n'époque wana bato mayele bazalaka penda mingi te. Bapera biso balaki soki bazosala ba discours batebele balito moboti ba mokola pom batebele oya forma banzungu lutadi ba ancien ministre a forma batebele oya forma bango nyonso babandai koya soki baza na besoin ya ba discours okomona baye pa na ye doyen salela biso discours soki azwi feuille na bika bandi kokoma déjà calligraphie 5 sur 5. Bongo tango azokoma expression ya vache espagnole nazwango epai ya mon défunt père. Parce que là, il m'a commis français à Talabi, mais ça c'est de la vache espagnole. Ça veut dire au commis mabé. Bon, tala batu ya ndenge wana. Tango akufi ngana tike la batu musu balelela ngai papa. Yo lobi ke papa na aza leader. Bazali ba grand leader o ba contribuer na malheur ya Congo. O basali un père parti état o ya soir biso to kima n'époque à Zaïre to kiminde ba papa na yo ba Tshisekedi na ba masa na bango ba Mobutu. Alors ba meni biso na ba distraction o ba memaki biso. Lelo oyo yo na culture bantu yo moko lela papa na yo te. Culture bantu za toujours kin anamo kin Afrique yo wana bazomona yo partout ko seka tout ça ba selfie mais donc on dit mage yo ndoboma papa na yo ko non na ko révéler loko moko oyo na lobango na nte na tikala pe ko lobango te et loko na zoloba Dieu est témoin. Je prends Dieu à témoin. Mukolomo na lala na lota Etienne Tshisekedi wa Mulumba
aza en vouloir Maman Marthe na Félix Tshilombo. Asilika makasi. Mais eloko oyo e marquaki nga na ndoto wana. Et puis aza rotuna bango kaka mongo bochi wapi. Bochi mongo wapi. Alobi Marthe ochi mochi mongo wapi. Yona Félix Tshilombo bochi mongo wapi. Na lamuka boye ndoto na bi c'est pas possible. Donc si vraiment Mino Boboma Etienne Tshisekedi wa Mulumba pona mbongo. Tala balobaka Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Tita on a sala ndoto na réfléchisaka na landelaka ba acte na yo de près. Mais na yeko comprendre que tellement on a na cupidité na avarice le koso ya mbongo. C'est que o lekisa papa na yo, c'est vrai. Otikala ko lela ete. Oza na yo kutu te, tali yo kutu te, makambu kutu ya de tali yo kutu te, c'est comme yo kaka mbongo esikali konde zali ba négociation mais culture bantu ango oya bino eza po batu mususu basale la bino na silasi bongo bino boza ba bantu te. Pour na culture bantu yo il fallait pas osala ba biloko ozo sala. Na culture bantu alliance belé oyo bosali il ne fallait pas sala yango. Na culture bantu il fallait observer dès ya papa na yo. Même na Bible to mona yango Joseph azalaka premier ministre na nini. Mais tant que papa na ya kufi ba observer dès Jacob le patriarche. Mais comment yo za ko observer dès na yo te? Papa na yo akufi yo moko kutozano na mawate na tikala ko mona yo place au lenité toza batuti alors tondi manabi so la version belé oye bimaka ke non yo zalaki na odeur ya sainteté na monsieur Etienne wa Mulumba de triste mémoire mais bo profiter siko net akufi popo banda ko sala ba sale besogne. Chers compatriotes congolais, Bobi mananu na idéologie oyo bazola lisabino ke non biso toza ba bantu soki mutu akufi fwa ko makaka mutu malamu ata azalaki ndoki toya te okomi mosantu azalaki moyibi non soki mutu akufi tozalande juste toloba ke non mutu oyo azalaki moyibi akufi to sepela po ki moyibi edimie na quartier soki azalaki bandi azalaki vandal azalaki agresseur to sepela ke non parce que na quartier un kuluna de moins akufi donc okoki kotambola na air tardive mutu akufi mais tozala ba hypocrite te po yo soko ozalaki kuluna soko okufi na koya te na lobaki ona soko betanga yo botolanga ba biloko botolanga ba faute na beteloka maboko atango okufi tala vrai mutu webi kazalaki mutu tala hypocrisie ya ba bantu yango ezosala ki ba bantu baza konyonga bino yango moni biso to boya yiko zala bantu culture bantu ngoka na makambo na bino bino culture bantu botalisaka batu mususu culture bantu mais bino moko boza ko observer yango te bino moko vous affouté bino moko boza ko lia ba mbongo bino moko bozali ko sala ba messe noire na ba bourreau na bino moko bozo sala ba courbette bino moko boza ko sala ba cache ba tome géri mais biso sikoyo ba ngulu na bino tolanda bino kaka non parce que Tshilombo alobi ke non neti makambo eza ya babantu totika na biso na masolo ya babantu tozala babantu neti Tshisekedi bakokunda ye treve salama na Kisasa mutu ata moko akoki kosala te est ce que yo Tshilombo yoza nani na kati ya Kisasa wana incapable ya korenir même 100 personnes bati au point na pouvoir ndo sali mascarade o sali wana oyepo sali mascarade discours ezate message ezate noyeli pour la lisabiso pongi opesa biso nozina ba somnifère comme quoi que non na trêve toza ba bantu to boyi yango to boyi biloko wana to lobi ke pili la mer wana ko lekate donc to boyi masolo na yo to landi discours na yo mubimba eloko moko ya malonga olobi ezate. Donc na mboka na biso Congo l'efficacité politique se mesure en termes de concert.
C'est-à-dire, net ba musicien na biso soko sali plein nde ba moni ok grande liste. Mais ba grande liste musu ba yebe oyemba te. Est-ce que wera sona yebe oyemba? Est-ce que wazeko yebe oyemba? Ngai o nazolo bana leki wera sona koyemba. Na leki wazeko na koyemba. Soki na lobi nage na se concentrer na yemba na leki bango na koyemba. Mais naza musicien te. Parce que la monique ne cause la partie politique na Congo de ce sali plein de yo grand leader politique. Mais qu'est-ce que mais Moïse Katumbi est-ce qu'il y a leader? Mais ça là ba plein ça équipe na Mazembe ba plein royable ba kingu ba sala ba plein tout ça ba nini ba tuana tout ba ventir si ba ventir tout là ba plein Jean-Pierre Bemba yaki awa mwana mboka ba plein ndenge wana plein à kosakana te abandonna biso na parking à histoire acceptable inacceptable ba plein peuple congolais fungola miso peuple congolais comme tango to la mugo yango to lobike masolo na biso to yaka nango actualité obligée toye a pona ko fungola peuple miso par rapport ya ba masolo ya pambala oyo baza kolinga kolalisa biso pongi comme quoi au plein boye na boye basala qui plein à Rosaganate leader incontestable ndeko moko sexy na lobi non tala landa zala sima leader ya jeune oh mais dis donc ngana kozala sima ya muto azana vision te ngana azana vision nazana projet de société pour na mboka wana nazana parti politique oyo mamoko na créer yango na kambaka na fanda ezana mutu moko ta salela meloko nazana discours politique nakende kotika vision oyo nazana ngo nalanda mutu azana vision te. Mais nous sommes dans quel monde? Okomona mutu neti Olivier Kamitatu mutu amayele azolanda buriki neti de Moïse Katumbi. Dabi mais c'est quoi ça? Tondi maboba biso mais toma yondi makaba tout enandi maka. Na lobi yango que Olivier Kamitatu est très intelligent, c'est monsieur. Mais l'intelligence moko ya ki bololé. Parce que naïtan ma c'est intelligent. Mais na soki o approcher na kolinga natalisa yo vision o nga na zanango. Po yo za na mbongo, nga na sana vision. Mais naile mutu na kotambisa mbongo na yeko sunga ngai po Katebe Katoto tango yaka pembena ya Tshisekedi. Rôle nini Katebe Katoto do banda ko jouer pembena Tshisekedi. Rôle Katebe Katoto do banda ko jouer pembena Tshisekedi azalaki argenté mbongo na ye azako aider Tshisekedi basala mouvement bafandisa masolo. Pour ceux qui basent masolo ya ko zo ba marché. Katebe Katoto soki lelo o ezalaka bongo. Bozolo balelo o Augustin Katumba Mwanke. De triste mémoire. Augustin Katumba Mwanke azalaki nani? Tous les marchés, il y a dans notre temps, l'homme fort, il y a un comme ben Dieu puissant. Tous les marchés au Rwandais, balingi bateka banini moko ya Jekamine, balingi bateka terrain moko bo bateka parti moko bo bateka ba marché wana tout. Yende muto banayi ko signer. Donc il y a voilà qui les plus puissants. À l'équipe ba ministre, ba premier ministre, moni ba mozito ba la premier ministre ba boto la signature. Au moment où on ba Chibala baza ba premier ministre baza na signature. Et on remarquer même que na ba ministre ba toza ko signer ba nini au moment na diricab. Mais tant Mobutu azalaka, wazalaki moi leader. Mobutu alaika mabete. Mobutu alaki vrai leader politique. Quand on a signé ordonnance au monde na Linzaka, le président fondateur de la République, yo tangi kaka. Mais yo au monde na ordonnance au bazo signé ba Chibala, au monde Willem ja Munemi dirikabi ya Kanambe mutaza ko signé. Ye mutaza ko bako la bango, mais bazo mona teke boza déjà na ba médiocrité, Kanambe bazo sakana na bino na niveau moko, siko biloko wana nyoso ko mona kangote. Bomona kayango te soki balobeli bino donc soki balobeli bino oh non boza ba jaloux mais tozo fungola bino ti ngai po ngai naza premier ministre po nommer ngai fo nazala na président de la République
DIRCAB te mudagoya ordonnance signature linzaka ya président de la République. Mais comment yo DIRCAB allez on a commet le premier ministre n'a bloqué l'icondosé sur na boto li signature tout ça na mboka di quand du parti na bino IDPS el familia des ali Martha Robima Boala mungi na moleka na longolio musala oh faut tête na se pele na tête na longolio puis la radier botala ndenge IDPS et renvoya ka batu donc ba constitue quand même pas ba statut même pas règlement d'ordre intérieur na lingina réfléchir bino mémoire ya médiocrité o ezali au sein ya parti wana ba sala mouvement moko bo oyo e embarka batu nyoso sauf ba insoumis quelques bateaux ba mona musika biso net tozali bateau to mona ka musika to boya ko adhérer na idéologie na bango ba elaki biso na Belgique awa ya Jeval wana bomona ka basala rassemblement ezali ata na document juridique moko te oyo efandisi yango mais parce que batu nyonso o babandai ko constituer rassemblement ce sont des bourriques Kyongwa Kimwanza mawaple Moïse Katumbi mawaple Katebe Katoto mawaple donc bomoni basakani comment bosali rassemblement basali bor o esangisa tous les politiques yanzala ya kwanga makayabu bafandi bakomi mabumu munene batuni bango bosolo balisusu te pete tozana mwantuka na munoko donc neti bazana fufu na munoko moyen balobeza te po nyonso wana kitire bantu kitira babolole alors po baki bantu ezali bazo violer ba mama na bino bozobina baza ko violer bana na bino bozobina bazo boma bandeko na bino bozobina c'est ça la culture bantou mais ce qui culture bantou na préféré pendant longwa bantou pour waneza bololé pour ngai na yebike na devise ya village natal na ngai na mona na ndaku ya patriarche de fait mon père œuvre d'art ezala so koti na salon na biso et lokwa liboso bouclier na likola bouclier à croisade de lance bo makula à côté sanga lobi que nous sommes des guerriers alors ngai un guerrier nake ne sala ba courbette na bourreau na ngai un guerrier na tambola na moka moko bo en Équateur na kutana na tribu moko boye bangwaka me babenga baba wana weza moi ethnie mongo bangwaka mabo ngwaka soki ngwaka mabo soka bimiseli o mbeli soka bimisi mbeli alobi ke mbeli na ye ezonga ka pamba te soka bimisi ngo fa chuba fo makila mbeli na ye fo zonga na makila parce que ce sont des peuples guerriers na tamboli na Cameroun na ye komona tribu moko boye na nord ya Cameroun babenga bango ba tout pourri soka binisi mbeli na ye ezali po achuba alors ngai un guerrier comment na kende kosala ba courbette que non nazala na culture bantu mais non nga naza guerrier soki ochubi na kochuba yo neti ba ennemi na biso to boya ko kende kisasa parce que na boyi kutu to sala ba collision mais jour o biso to kokutana na bino na ba couloir na kosala wana kutezana ngokutu ya kosamba te to kosala pe invada to kosala pe la guerre sainte na mboka na biso Congo po ngata na tanga pe Bible na mona pe ba Josué ba boma bato au nom ya Bible po ba bundela mabele na bango et ça là on peut les soumuter bazana ba écrit na Bible au nom ya mabele na bango po ba nsu ba koyela biso que non ba chose d'en haut c'est bien beau mais ce qui ba chose d'en haut donc nzamba ngo a changer po ngana yebi que Bible yebi que nzamba changer te nzamba saka lolenge moko lelo lobi na tango ba Moïse pe libela na libela or na tango ba Moïse azoloba na bango ke bobundela mabele na bino na tango ba Moïse azoloba prenez votre héritage possédez votre pays mais sikoyo na tango na biso nzamba ngo a changer na ye akomi ke kunda batora azobo mabiso au nom na Bible na bango na maboko
Rouberwa aza apôtre neti ngai azoboma bato azokunda bakongolais vivant avec Bible na maboko mbongo ya pete eza neti mbongo ya nzoku amoneli yango pasi te mais bato ndenge wana nde biso foto landa bango bato ndenge wana foto betela bango maboko bato ndenge wana foto tika bango ndenge basangisaki mo etuluku ya bakongolais lobi message kutu moko ezana ezate aye kosala ba parodie ya ba discours kofukumisa bato na ye kobwaka bato na ye neti Sankara de Kunta parce que lobi namonaki neti Sankara de Kunta moko azopesa na ye ba micro donc namonaki leader te bokolimbisa na ndenga mabete. Je n'ai pas vu un leader en train de parler à son public. J'ai pas vu ça. Mais j'ai vu Moutoumoko Boye neti un modérateur, Moutoumoko Boye Azana Ewana juste pour amuser galerie, tout ça, et bah langage moko vulgaire. Je n'ai pas senti vraiment qu'il leadership na monsieur Félix Tshilombo. Non, wana bokolimbi sangai. Naza clair. Nazo loba oyo ngai na santaki lobi. Namoni yango te. Alors, le leader en Ndengwana, je ne conseille pas à mon peuple que to landa bato ndenge wana. Parce que na mboka na biso, namoni bato mususu mebino bondi maka bato nyoso te, bolingi bato nyoso te, bato nyoso kaka bango te, bolingi banani bakoma président na mboka na biso. C'est l'immaturité politique d'ailleurs. Parce que na Congo, on a plus de 80 millions de Zaïro-Congolais. Donc, na il y a plus de 80 millions, bateau bazadini bazate. Tozane na culture ya mabeka ka bateau bali. Donc, neti mwana ya. Neti ya zalaki mwana Tshisekedi, oyo Tshilombo. Donc, yé mwana Tshisekedi, ati yende. Mais non. Ata za bouriki yé. Moïse Katumbi, niveau d'études 0, yé kaka. Tolanda kaka ye discours baso tangela Olivier Kamitatu Mutamayele azako pesa ye kaka oyo pe azakuna kanambe bolole ya babolole depuis babanda kotangisa ti lelo azoyekola kaka okoka ba makambo ngote mais ti lelo omona kaka azaka komela pema donc mboka yango ekotambola kaka na baburiki au nom de po bazana mabonza mais non yango dolobi ke bato bazana matière grise ikomi tango to fandisa ba vision na biso to bima na makambo wana ya kolanda batu kobanga neti batu ke non bango baza na nini bango baza batoyo baza na na mbongo omoni neti biso toza na mbongo te tolanda nanu bango non omoni bo pona kobima il faut kozala sima na bango nani ya biso pona kobima il faut kozala sima ya batu nani akosi yo pona kobima eza question ya courage po moto moko pe oyo aganyana na mboka na biso azate ngata na Congo naza na leader te oyo akoki kozala modèle na ngai te namona te tu wana balokoso na balokoso balelo oyo tozwa exemple parce que mingi balobi tobima na cadre ya IDPS tozwa siko ba Tshisekediste entourage lelo oyo eza kosala na alias Hippolyte Kanambe Joseph Hippolyte Kanambe Kabila entourage oyo ezosala ne lelo eza banani ba Tshisekediste te oyo aza président ya Sensa aza Tshisekediste te Olenga Nkoyi c'est un Tshisekediste oyo aza premier ministre aza Tshisekediste te Bruno Tshibala fidèle de fidèle ya Tshisekedi bazali 36 ans na Tshisekedi tête pensante ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba po batu mingi bayebaka te mutu abandaka kokoma ba texte nyonso ya Tshisekedi c'est Bruno Tshibala petit wana nani Tshilombo ayebi ke ba vie wana baleki na bongo ayebi yango et ba vie wana batumeli pembeni ya vie loyauté bakufi siko yo obimika de nulle part yo muto bandayi kolia na yo ba beefsteak ozolia na yo ba pizza na Bruxelles déjà pozalaki livreur ya pizza donc pizza loko pamba donc so ko livrer moko yo moko zo kanga ndenge olingi oke kolia ba pizza na yo bon tala ta omoni phénomène pizza ebele ya farine na nzoto tala
yangonde lelo oyo obimi siko tango père daye alembala moko ye non ngande na zaboye il faut na luka na récupérer moi quelque chose pour siko ekomi mais non ndeko tika komema pepe na libunga makambo ya Kongo eza makambo ya lisekite depuis obotama olala na nzala te ozobeta bakwenda vutu kofandaka na Bruxelles ozolia ba dorum ozolia ba baguette mais biso toza bano tokembi na Kongo wana toza bana cité toza bana oyo tolala nzala toza bana oyo to vivre na ba fruit moko banzeta kaka boye ba manga tout ezalaka na nzela oyo bima koto donc wana eza ba manga na biso mabanga sir mabanga tango ekiti o récupérer yango odame yango po eza na nzela ya na balabala kote pa batute donc to vivre moko na ba fruit ozomona nako lamuki depuis tongo eloko akolia pe ezate mais oza obligé okende pe classe na tanga classe na mwinda ya mama ya bamalewa na prépara session moko na mwinda bamalewa mama oyo atekaka malewa na mwa kwena ise na mama courant mobulu tala kaka donc moko soki mère wana atiki ba 21h na ye concentration naza kosala blocus ya syllabus na mwinda ya malewa omona l'air moko lampe à tempête na chi papier po ebema ngai misu te blocus sur blocus na tangi na ba condition moko difficile tala bachilombo moni biso soki tokomi na ba niveau wana soki tokomi na ba niveau oyo nazobeta sikoyo makambo ya Kongo na sakanaka nango lisusu te donc soki na kanisi ba pasi o na moni combien de fermetures na IBTP okobanda kaka bo bakangi 5 ans bakangi na ba diplôme d'état na bino bana mai musu côté bakendaki omona bazokende ba évoluer kembasi sir kembasi moko landa bo baske bakangi fermeture kobeta sir kobeta nazana ba cicatrice oyo ba étudiant nazalaka toujours na ligne de front biso to bandi makambo lelo te to sala la marche la plus longue ya ba étudiant à monde na IBTP Gombe Ngalema to molesta Mobutu na jusqu'à destin ya to baluka to molesta to kitisa ba beta ya ngomona ba longola ka IBTP na Ngalema mbala moko ba kitisa ngona IBTP Gombe na académie de beaux-arts to komi ba voisin na académie de beaux-arts to nyokwama to beta mabiso basi balela biso to kufa est-ce que yo betama est-ce que yo basi bakangayo est-ce que yo osozwa torture mais bino siko boligi bokamba batu donc bozo sala ba maseki boye bozo memela biso ba théâtre de chez eux na makamwa mboka non makamwa mboka basakana na ngote mamwa mabele basakana na ngote. Chers compatriotes congolais, tokozala penda mulai mingi te parce que toye kolobela kaka makambo ba plein tolanda ba plainte to memana na ba plainte parce que ba jibe pia na basala ba plein et mema biso nulle part. Moïse Katou Moïse Mbiye a sala ba mama na plein nulle part. Orlandi pas père na ngai apôtre Léopold Mutombo azo sala ba plein ya kosakana te na limité wana parti politique ata moko te kokoma ba plein au père na ngai na zo sala mais échanger nango quotidien ba congolais te ba Soni Kafuta basala ka ba plein ba continuer basala ka ba plein basala ba plein ya bato ba plein baza bato ba plein mais changer nango eloko moko te na mboka na biso ba wera basala ba plein ba papa wemba bakufa basala ba plein vient na ngai Melakampe King Kester que son âme repose en paix akufa basala ba plein. Mais est-ce que même Congo a échanger quotidien ba congolais to bi mana kitira ba plein ko ba caméra ba sala ba plein et sala nini eloko mon côté akenda na ki voit sala ba plein ya kosakana te eloko mon côté to landa ba plein to bi mana kitira plein eza eloko mon côté Masolo et Salamaki Lobby et Yekola qui s'appelle que l'IDPS vient de rejoindre la Kabylie et la majorité d'une façon officielle et la vérité doit circuler.
Donc au moni discours oyo Chilombo ayaki na ngolobi aye po na kolalisa bino ke non nenge eza boye biso to sali masolo na biso nalingi na révéler loko moko moni ba Chilombo tang basalaka masolo na bango lelo oyo F Bazaiva aza peut-être nakoki ko en vouloir yete na ko en vouloir peut-être Jean-Pierre Bemba tangu aza abimi leader otozo benga mwana mboka na 2006 ba beti tête à tête na mwana ndeki Jean-Pierre Bemba arrivé na ye na kini ple ya kosakana te na Kisasa église ya Sonika Futa baza ba témoin bazwa oya bango oyo bakoka kozwa à cause ya ba affinité na bango na la Kabylie bomona oyo eleka na Kisasa mais Jean-Pierre Bemba wana aye ko accepter l'inacceptable mais Jean-Pierre Bemba Eve Bazaiba ba redia ye na IDPS pona nini ba redia ye na IDPS parce que alobi ke Tshisekedi yo boyi biso tokota na masolo ya élection oboyi to s'enrôler oboyi to chamutu mais quand même to meka quand même ko appuyer oyo akoti na mo masolo yango redie net batali ke oyo aza musoko oyo kutu aza kutu muluba te ale lipapumba la moko mais tala mutu oyo IDPS ebwaka MLC oyo kufaki presse koma ikoki vide mais F Bazaiva ancien IDPS ye mutu aye kotombola yango botala tango bazosala masolo na bango ya 5 likopa na bango basalaki ya 5 biso bata diaspora bino kutu bozate bino boza banani bozona kata masolo na verite ki bino to yebi bino te yoka orgueil oyo Chilombo asalaki nango IDP masolo eza awa eza masolo kaka ya IDPS na PPRD donc biso nde toza ba grand parti IDPS ezobenga MLC petit parti MLC oyo ezali implanté na Zaïre Mobimba net IDPS eza implanté na Zaïre Mobimba yosko bozobengela bango petit parti par rapport à quoi? Point d'interrogation parce que MLC ezalaki na kati ya masolo te alors tala ndenge tango mwasi wana F Bazaiba telemeli bango tala bataliba ndenge bafinga F Bazaiba bafingi F Bazaiba po bango bazalaka na force d'argument te bango bazalaka na argument de force injure facile bafinga F Bazaiba de batraiter de tout et de rien tobundelaka pe ba maman ba femme violée mais babosani gazali transfige na bango. Elle est restée fidèle à elle-même. Ayeko zo ba injonction et pas Jean-Pierre Bemba. Non, il faut on dit ma o signer. Ayeko signer. A signer alobi ke tozate. Mais tala lelo oyo ye Chilombo akeli subo luka F Bazaiva. Banani bayaki na congrès ya oyo basalaki à la hâte kaka MLC na INC ya ba vide. Tala ba parterre ya ba invité oyo ba bengaki. Et ba pesi payer parole. Donc si la honte pouvait tuer. Franchement, botala nanu bango. IDPS basoki nanu bokonzité. Baso tout à toloa. Boye na boye. Il y a des tiens du président. Et tiens de Akoufi sans la présidence. Nandimite que mon jeune frère, mon jeune frère, nandimite que cher frère, Félix Chilombo, naza prophète de malheur te. Mais nandimi nangaïte que reçoit présidence de la République. Yambo Kanabiso Congo. Net balobi que tel père, tel fils, vous avez toujours na schéma wana. Ti mukolo oyo, Nzamba ko décider autrement. L'avenir nous donnera raison. Les paroles ne s'envolent plus. Paroles etikali toza awa. Toboy nabiso ko chatembe mais tozo lo bayango toujours. Mwana mboka. Mwana mboka atsala mais azwa pouvoir te. Est-ce que yondo oza sûr au pouvoir na parti eza déchiré pour moi na mboka zalaki même na branche armée moi na mboka zalaki na MNC Fanda l'air wana ba Olivier Kamita tu ba traître ba zalaki président ya assemblée nationale oyo ba salaki wana oyo bango mutu ba sala constitution à Liège oyo l'air wana ba lieutenant nyonso ba traître neti ba Thomas Louaka bazalaki ba traître oyo azongeli bino François Mwamba bazalaki ba traître nyonso oyo ba Germain Kambinga ba lieutenant na ye nyonso oyo lelo oyo
bazwa bango bazalaki force ande mwana ya kosakana te baye kosala UN oyo bango basalaki plateforme na bango électorale omonaki azalaki na ba vertébré parce que na banda yoloba yango ke MLC nezalaki les partis ezalaki na ba intellectuel ya koleka ba professeur Meti Lunda Bululu mais tala bino na El Familia Day elle ya limité bozana banani omona teke donc parti ezokende penande na naufrage titanique bozako ya kozinda kala te alors toti que la temps n'attend mais je crois qu'il est très important chers compatriotes congolais tokabwana na batu oyo bazomemela biso ba distraction tozoloba a par lucidité ya mboka na biso toza vraiment rationnel tant tozoloba makambo oyo toye awa te mpona ba état d'âme tozoloba makambo eza doza vraiment Félix Tshisekedi yo bantu olobi ke tozala bantu pourquoi yo lelaki papa na yo te yo état un bantu yo bantu pourquoi osalaki ba effort te okunda papa na yo pourquoi bobimisi mbongo te po papa na bino atiki mbongo ezali boye bobimisa mama na bino malata te aleka na ba télévision po abima mwana mawa donc bino boza ko vivre ka na matolo papa na bino azalaki vivant matolo bino mon akufi matolo donc ti lelo matolo na matolo mais matolo ango ti wapi parti ya matolo oye olobi notre kokota na opération $1 donc yo kanisi ndengo batu bayaki lobi wana donc batu wana nyozo bayaki bazaka pona yo bamiso bayaki na bango kaka tokena ntotala ndenga supe hérité bokonzi ya papa ngo eloko nini osalama yo za siri ke batu wana tu bazaya yo po bato a PPRD bazalaki wana po bayaki na batu na bango bakasongo bazalaki wana ba service na bango ezalaki wana sécurité na ezalaki assuré par ba service ya Kanambe yoko bo okokosa banani kosa ba o bazo kosa ba fanatique na yo mais bataliba mais biso yo kosa biso te poto si to botama to zalaka pe ba fanatique te to vivre ka na sentiment te to zaba to beta d'âme te poto si to botama makambo mabele basakana kana ngote oyo ezali likambo mabele basakana kana ngote. Alors yo ozako ya o mema biso na ba distraction mabele non place wana biso to koki kondima yo te devant un peuple okosala plein na kini te ndenge nini devant un peuple oyo baza ko maîtriser les tenants et les aboutissants te peuple kinois za muta distraction et puis ba vrai kinois toza libanda na lobi eloko oyo par connaissance des causes. J'étais au Cameroun professeur moko na université ya Yaoundé à Ebsi na lobi à l'époque on nous appelait les Aïrois. Alors, Péniel, tu sais que vous, les Aïrois, je vois que vous avez l'ambition. Votre envie, c'est d'aller à l'extérieur de votre pays. Et à la lire où vont les choses, les étrangers feront l'exode dans votre pays. Et ils vont régner dans votre pays. C'était comme une prophétie. Pourquoi Elokoana? Beaucoup remarqué que ba vrai Kinois so baza libanda. Exode rural et salama. Tobo sana tete ozana ba fouye utaka kisangani kin. Basanku sukin. Bwende kin. Maya ya tokoti na maya kasai kin. Ozui e kabwani donc ba okumona ba bateau zo uta ba semendwa kin ezo uta nyoki kin donc ba kare zo uta ba kikwiti kin ba Congo na parlons même pas kin alors ba avion zo uta ba busu ba zo uta pe ba koti Lubumbashi Angola ba Congo kin alors batu mingi o bazalelo na kin ce bolandeli bango ce sont des venants, ce sont des villageois, ce sont des mbokatiers ndenge to banai obenga bango bango mutu bazana kin bazo konzalelo kin wana bato bazo kamba bango ba vrai kinois baza muke même kimbuta za vrai kinois te c'est un villageois à Utamboka à Utabandundu aya beaucoup remarquer même ba leader mingi bazo konzana kinois sont des villageois ba vrai kinois mingi toza libanda ba vrai kinois be mingi kaka maloba
or ngai na yebike na histoire ya mboka na biso na niveau otokomi yango monike bambokar kine zaneti Eldorado na bango nde kinoa revaka mikili mboka te pas au réveil ya kine tanga komi na kine il fait de n'importe quoi po ba kinoa ko sala ekumba kumba na kine te kinoa ko tambisa pousse na kine te kinoa ko sala ki porter na libongo te to ka même ba kino to botami ona to koli wana ne botala bato ba sala ikumba kumba botala bato bazo chaye mingi na ba galerie banini okaga linga letengama bande kunanga ba mongo mokola wa linga letengama mais na gambela mutu wana linga letengama atimba fort azo simbisa kinoa touche ya lich oyo sombi lich abeti nabo no abeti figo fio asimbisi yo papier carton ambalele okay yo koma na pale fungoli bo ma chemise ango et asimbisi yo carton kinoa tala ne bazola lisabiso pongi botala baya na beni ndenge bazako cha moto baya na beni ba fâché mabe tous les drapeaux ya PPRD na se ba moni okaka na effigie ya PPRD moto mais pourquoi pas na kin biloko wana ko salama pour la plupart ba kinoa babima kin solingo kutana ba kinoa obandi na Braza ba kinoa malgré opération Likov mbata mukolo baza toujours ok na Angola kinoa ok na Cameroun kinoa ok na Guinée équatoriale kinoa na Gabon kinoa obandi ko bimati na Sénégal kinoa Mali kinoa ok na Algérie kinoa ok na Maroc kinoa Afrique du Sud kinoa Zambie kinoa donc Tanzanie kinoa donc ba kinoa ba bima Kenya kinoa okomona na Kenya ndule beta ba Zaire ba fandisa okene même na Kigali ba kinoa ba zakuna ba fandisa ba makambo ebele makambo ba église ba koti ba réveil ba Rwanda ba rai bata masanga komela masanga ba to ba yeko kotisa bango makambo ba réveil c'est les kinoa ba papotre na bango oyo gitwaza ba kinoa mutu balakisi ABC ya Bible donc ba kinoa baza batoyo ba bima déjà mingi bazate mambo na solo beza ya solo mais lelo oyo tala niveau oyo mboga ekomi omona bato bauti ba mwane dutu bayuti ba mbujimai bauti ba kabeya kamwanga bauti na Mokoto bauti na Mbole bauti na Semendwa bauti na Bokoro bauti na Kiri ba place nyonso ya mboka na biso na Mvoazi bauti na Kisantu bauti na Ikisi baye toujours na Luozi na kati ya Kini. Alors bango bazako manager kin na ndenge na bango kin lelo ekomi ya bango tellement eza terrain o bazo maîtriser pe bien te n'importe quel leader o akobima bazo landa kaka kiyendiki na sentiment ya Rolanda peuple congolais lelo to mekaki mwa muke ko parler par rapport ya discours oyo betamaki lobi il est 24 na quartier na ngai na Sainte-Thérèse wana ezali place oyo biso tokoli place oyo tosali mwa bamobulu na terrain wana tobundi mwa bitumba ebele na terrain ya Sainte-Thérèse vraiment esali mwa pasi mpo na komona mabele na ngai na venturier mutu moko ayeboye arange batu discours mpe eza te aye kosala bateatre kokumisa bato na ye misusu balobi tyango tombe bazwaka biso kaka na baloyenge ntango bambongo na bango baza kozwa bayaka bakote wana te Sainte-Thérèse bateka yango Sainte-Thérèse ekoma ndenge ekoma tala baplace d'espace verte nyonso ezali discours moko oyo alobi oyo message central eza te aye kaka badistraction azosala bateatre ndenge aza kosala batableau na ye tout ça donc na sekaki vraiment ya trop ya wana alobaki non na régi tomeka mwa muke kosala batu kotalisa bango ke mboka na biso ekotikala mboka na biso biso toza na problème te bobeta na bino bofula na bino mais balobi rira bien celui qui rira le dernier tofulaki Jean-Pierre Bemba a mwana mboka bokebe élection oyo biso toboyaki
Souka na bino balelaki Jean-Pierre Bemba a accepté l'inacceptable. Wapi baiba na bana moto, babayi moto nyonso mingi bakanga, baboma, baza dispersé. Toyebi koto bazalaki te bango kutu bazalaki na branche armée. Bongo kaka bino ba civil oyo ya pambala batu bokotana no bolo kote tang ba kosimba bino ba bombi bino. N'espère kozala silence radio et kozala mwana na mwana bendana ba o bazalaka déjà na mikili koto yo ba kokima bambangu comme ba mama madi. Halobi ke ba pesaka poste na responsabilité na un nouveau convertité. Ndeko na biso Chilombo, c'est un nouveau converti na politique akoki ko asime na nute ba grand poste ya responsabilité ndenge oyo aza ko asime yango nde tokosukisa na timbre na biso ya pokwa ya lelo sans jalousie toza na jalousie na mutu moko te eza makambo ya mboka mutu azali na monopole ya mboka wana zate mboka wana ezali mboka na ngai na yo mutu ozolanda ngai yo ozali zairwa makila ya ba congolais otambola na ba fene na yo oza na droit oloba po na mboka wana oza na droit otelemela n'importe quel médiocre nyonso akobima po aya alalisa opongi boboya pongi wana boboya yango tolobaki na mingi ke botika kolanda batu wana bakosaki biso na 2006 bandimaki te bokende te bakendaki baleli balobi on a accepté l'inacceptable. Na 2011, batuni pongai onazoloba na yamba monsieur Etienne Tshisekedi awa na Stockholm. Na micro ya parlons sur le Congo na tuna ndeko na biso moko aza awa. Placide Nzenza. Babengaka ye toujours donc l'honorable Azali né Congo. A tout na question na micro na biso to tendre azwa réponse te awa na mboka na biso na Stockholm balobi que président élu ti lelo président élu a commis premier ministre a commis kondima lisusu moto ya boyaki a prêter serment bo monde bo ba aventurer pour ngai soki na prêter serment étant que guerrier ti na okufa na ndima soute net miso ndimaka muto na ndimi yote na kondimaka jamais tina okufa donc yeba yango que un guerrier c'est comme ça mais bino bato lokoso bino ba traître oza muto oza lelo koto oza lobi koto ozolanda mai kote mai ezochola or Congo toza pendant a besoin ya ba traître Congo nous avons besoin des hommes qui ont un cœur. Nous avons besoin de batu oyo non na érotique la non pour Bible oyo ngai na nimela o na teyaka balobi que ton non soit non et que ton oui reste oui. Donc na koki lelo te que na changer lobi na koma bo non to telemela parti wana to ko telemela yango parce que zali parti oyo ezali ko buba ba congolais parce que lelo bato bazali ko kamba bazo travailler na Kanambe ezali bango et bon remarquer à chaque fois Kanambe soka commis na danger alukaka toujours IDPS le 16 en décembre 2016 tango Monica commis pina na suka commis na danger pression IDPS aye abwakeli Kanambe gilet à sauvetage na complicité ya ba mosengo lelo oyo ba pesa ye lisusu ba légitimement illégitimité naïe. Alors, lelo oyo déjà pression bozomona déjà Kanambe akendaki na Angola. Réunion il fallait ça la le 22. Alingi akima nenga akimaka bango balobi niet ba dépêcher batu na Angola signer yo il faut zala. Nous avons un message au Sadek ekolobela ye ba bengi le 24 ba ye ba lobeli de vive voix. Message ba pesi message oyo il fallait ba pesaye. Donc lelo oyo Kanamba ça déjà na pente moko très glissante mais bon mon a parti nini oyo aza ko lorgner c'est toujours IDPS yango wana lelo oyo a bengi bango ba stratège na ye balobi non yaka kaka ndimaka ke bembe a Tshisekedi ya fait ça bango ba frebo yebi ke bazana bango batalo koso soki bo pesi bango kaka mbongo bakondi mo mona ndenge bakolali sapongi tala mbongo ono to ndimi banu bokunda papa mais boboya ki lobi bakunda bango boloba ika limité mais soki bo alaki ba vrai mibali fallait botika la kana limité mais moi neti bo wana bino ba fo mibali boza basi batu oyo bolanda boza na position te voilà esika oyo bino bo telemi botikali kaka
comme c'est les place oyo dans bangonde baza ko diriger bino. Alors lelo oyo aye basa lelo ko na potango Tshisekedi akoya babi momoni to kundela ki bino papa boye na boye hormone ba pesi bango ba mbongo ba moi poste ministre ba ko sala ba élection moko ya mayuya. Donc ezali deal moko baza ko sala entre IDPS na pep na majorité. Voilà place au biso to telemi biso neti to fungola déjà misu ya banongi yango monike to kokmana keba na mouvement geste et mouvement nyoso o IDPS asalaka parce que IDPS ezali parti ya ba traître IDPS ba Tshisekedi baza ba traître ba corrompu et lors bazali na semence wana ya corruption et bango neti bazali na virus wana ya corruption et fanda kat na bango et ezali dangereux yango moni biso to yaka comme antivirus poto ko ko bimisa et au lieu pays na biso to zwa neti ordinateur neti computer neti data de biso to bengaka awa sikoyo virus c'est l'IDPS na majorité présidentielle sikoyo tant ordinateur na yo koti virus basala kanini okoluka antivirus po sala nini opikola yango opikola virus wana yango moni lelo to yeneti antivirus fort et résistant pour la virus wana dangereux à IDPS na ba leader na bango na ba Tshisekediste to tiki bino nyonso te bino nyonso na saki moko boza danger public pour na mboka na biso nation yango moni lobby boka moite to ko sala ba opération Iran mais na ko suki sana timbre oyo pour mingi batuna ka ba action na lobi que nous allons tout d'abord passer na deux actions. Tous allons na action 1, na logique il y a guerre. Avant de affronter l'ennemi, il faut to beta na biso na biso. Soki bolingi lobby to gagner guerre au biso to zanango, il faut to kende nango na deux actions différentes. Première action, c'est une confrontation entre Congolais et Congolais. Pour banani bazo tchela biso bakal c'est Bachilombo. Banani bazo tchela biso bakal Bachibala. Banani bazo tchela biso bakal ba Olengankoi. Banani bazo tchela biso bakal ba Mende. Banani bazo tchela biso bakal ba MLC. Banani bazo tchela biso bakal ba parti politique ya nzala ya Konga na Makayabu. Banani bazo tchela biso bakal ba ex-PPRD ya G7. Bango wana baye bakoti na diaspora babimi o Moïse Katumbi. Mutu ya PPRD, mutu alobaki je ne trahirai pas Joseph Kabila, mais yene boko misuko landaye. Mais peuple congolais toza ba amnésique ou bien ndengenini. Pourquoi tozo souffrir na perte profonde? Il y a mémoire, réalité tozo boya otala yango en face. Pourquoi tozo linga tosala ba mission na linga la lango to lobaka oto mesana nango to maîtriser yango. To loba lisusu na monoko nini po boyoka biso. Ndeko na ngai eloko eleki liloba te awa toza koteya po peuple congolais totika kolanda bandoki wana banani oyo lelo oyo bafandisi régime oyo po biso lelo tozwa accepté okolanda boye Didier Etumba congolais ozongi koto oyo otala boye non Cheo Kitundu congolais Mende congolais Mokolo Apombo congolais mais oyo bande koti mais nanga nini bino Gimuta congolais mais bato bazo tchela biso bakal kaka ba congolais ba rwandais nanu te or poto koka ko réussir biso to fandi na ba mboka neti ba Algérie ba mboka ba ndibu to mona mboka wana toya ya terrorisme za na mboka wana sans précédent mais to mona yango ke na mboka wana bango po basila nananu na occupation française babandaki nanu kolia na bango ba algérien peuple congolais soki to bimi na ba état d'âme te soki to longoli ba sentiment ba pitié de soi o to zalaka nango te soki to bimi na logique ya kibantu po na ngai ezali ki bololé. C'est-à-dire qui bantu pour nangai ezali qui bolema qui bantu pour nangai ezali tiktoza ben sensé alors il faut to bimana logique wana ya ki babololé
tokoma batu oyo donc tangu oboti mwana na ngai na kotala yo na ei moko boy tangu yo viole ndeko na ngai na kosepela na yo te tangu oyo yo yibi biloko na ngai na kosepela na yo te o viole mama na ngai na kosepela na yo te obomi ndeko na ngai na kosepela na yo te voilà esprit oyo faut biso tolata yango donc tolata esprit wana alors tobanda nanu na action 1 biso na biso ba congolais tango toko liana to sisi génération wana ba action 2 et cause la confrontation avec ba ennemi ba cause na force te ba ko banga biso abi oyo bango na bango ba ke na sans pitié bongo biso ba ennemi mboka na yo ezakaka mboka na yo pete ezape mboka na yo te na mona na ngai te mopaya aumela na mboka sese ko suka na bino boko degerpir na ko sukisa mikolo na masese na lobike atabutu eza molai suka nango tongo etanaka kaka vraiment na pesi mbote na bandeko nyonso o balandaki biso spécialement na mama Tété na Minique na oncle Guillaume vraiment nzambe aleka ko pambola bino na régie technique tozalaki na Wayambo Digital Patrick Momon et puis na masolo ya émission ngai oyo bomesana kolanda tango nyonso wa bino toma ya kolamukisa l'apôtre des réveils LG Peniel to suki awa pona lelo vraiment to tombeli bino pe football elamo na bige mingi balobi Thomas Sissa Champions League be bandi peut-être moi li sokuna na bige lelo bandeko na biso ya Real bakondongba na bandeko ya Munich toujours na cadre ya demi-finale ya Champions League to suki awa pona lelo congolais fungola miso congolais bima na sentiment ya bilanda kolanda batute na loyenge parce que mukile za kolanda foule ezali eloko moko ezali oyo ezali bloc ezali obstacle na kati ya Bible so bomoni foule ezali obstacle na zoloba wana na sukisi tembre wana ei moko spirituel ke boke bana foule ezalaka toujours obstacle foule ekotika la toujours obstacle tango moni foule boye baki obstacle eza na kati minorité assistante ya ngonde échangeaka histoire ya masolo tosuki awa pona lelo tokutani na bino na édition prochaine ya actualité obligée na site na bino préféré oyo bolingaka mingi www.bomokoyamboka.com je répète encore www.bomokoyamboka.com oyo tozali ko émettre en direct awa na Stockholm na double capitale ya Scandinavie pe ya royaume ya Suède tosuki awa pona lelo bisika obozwami nzambe apambola bino kolo apambola mboka na biso Congo pe apambola ba congolais nyonso bisika bazali surtout ba oyo ba fukameli ba payate ba kolabote ba traité ba oyo ba telemi songba pe bazali ko tala kononga tango nyonso bakobo makambo mabe oyo bakolabo na batraitre na bakorompi baza kosala pona mboka na biso tozongisi maloba na régie malobo mboka yo ciao. Ela. Mini yena mwana ne beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information di mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka.